notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà, to komi kokende malembe na suka ya émission na biso. Papa, message côté d'ailleurs avant to kende rochite. Yo bokozana bakambo ya question bonzambe. Yo tout na sous question to chite point. Yo pesa na question bonzambe ozana. Te kochite toujours que déjà minute to komi déjà ko. Yo lobaki na ngai to tuni na nuwana mais côté spiritualité oui. Na tuna mais na lobi te to clôturer na lobi na chaque émission to zaka avant to kende na shit ozaka na message opesa pona. Te message des zaka na suka yo ndo bosani. Yango bi uza okuba mate. Oh, ngana za okuba mate ndenge nini makamunyo sozo ko isela ngai. To kei na bonzambe ka toujours. Toza na bonzambe ngana lingina yoko do na question bonzambe. Ya bonzambe. Bo savoir politique était pour papa lingi bonzambe. Phénomène oyo balobaka ke mutu akoki ko bima na nzoto. Et puis ayeba ke ye moko conscience ke na bimi na nzoto et ça le maka ke pa bandoki ou bien ekoki pe ko sala mais pas bana nzambe. Oui, affirmatif. Ngai mkolo mususu tozala na veille. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Tozala na veillé. Ba neve batike bagi na ndaku na bango. Vous comprenez? Après ni veillé wana batu bazo yembati ngana vai na kiti comme si moi sommeil mkezoya. Mbala moko na bandi komona na kati ndaku. Papa kuluta ba neve nanga azoya na nzete akota pe neve na banda ko sala fièvre. Donc en voûté de bosso fièvre, ce qu'on était wana ba benga ko skibota pas kende ko boma. Ngai na vandi na monié a koti na lupa. A termine la porte a salimo ba cérémonie a koti na ndako. Tanga koti na salon a terengani kwa so kota na chambre ba neve bazalaki. Vous comprenez? Très bien. Ngai esika na zalaki na moni papa eloko na ti lelo na mituna ka eloko ni nzamba sala pananga. Papa na se sentir na bimi na ebité soki na tikala ka wana na kiti batu bazomona nga soki pe na kendaki nga nyonso na ebité ndeka nazomona na se retrouver kuna na kati wana na bandi ko menacer na récupérer neve na sutuki na za na kiti mbamona telemi na pesi message bosala tout bokende et pas ya papa kuluta ba poto ki na grande sœur wana maman na moto zakene bokende kozwa tata kulutu na bango na tata leki bakende ki po bazwa mona moko kati na bino. On se comprend? Ba teremia bakei tikuna ba bimana ya aboyiko ya ba meme na makasi ba ineti wana ngana bandi ko interroger kuno kenda ko sala nini o ngate ngana zana ngalo kola soda ngande batine nga kotina na kende ko soye na miso batu boye na moyi ndeto pa media mbala suka boye esili ba neve na ngazala biti. On se comprend l'événement. Très bien. Mais na saki sur place mukolo mususu mama moko azalaki maladi na maladi azalaki nango ngai na lobino il faut na kende pa mama wana te azali maladi te azali bien pardon batinga kende pa mama wana na kepa mama wana oyeke mama na chola ngai papa siko na oyamba nga batute nga na olamba na ngai nga po yina nga foza na milima be nabi mama nga ne pona dia biloko note nabi ki odia kana banda ko na bisote mais papa yo pona ko yambo ezala ka jeté nga na bonga mité
ma ya poko na sokolité yo ya wana ko ya mondenge nini nga bien nazongi nanga tangu nazongi na komika na porte na babi na ngai mwana mwasi na za souepa yo moni ye mais a yete mutarubino wana aza déjà arrêté na mukila molili lelo na ba 3 heures bazo bomaye kobika neza na maboko nayo zalano ka na losambo pona mwasi oyo papa na koti losambo osala losambo ko sala losambo 3 heures na moni maman na bazuye ba dire bazo kene naye na sentir o dire nga na zolanda menga na zo prier tina récupérer moi na mwasi wana na sutuki ba betela na porte ndako nani ba parane ba yenaye ke tala ba ko benga biso ke ye na butu akoya ki bongo de ki moyete ba yebi ya komema ngana bia makamne se sili nango nabi mama makamno bitumano sotologiam yo boya ngana ndako nayo abi papa ngai mutu lokwa papa asambula na sokolo kwa nzambe nanga ngana lobake nazo yamba te non papa te awanga biuya zaki nango yote makamne sili est-ce que ça comprend ngai très bien donc mvulus kimbangu tio yoka mvulus manga na kasho ba moni na Angleterre ba moni na Kasangulu asali ni aso bimati est-ce que ça comprend ngai très bien mvulus kimbangu bakangiye tango bakangi mvulus kimbangu azana kata boloko mais batu bayo ka mvulus kimbangu ala musi mutu na yolo mama nani mama Régine na 1940 mvulus kimbangu eko la msama mama wana mais mutu azana boloko depuis 1921 baoki mvulus kimbangu atelemisi koka moko na Kasangulu baoki mvulus kimbangu azali na mboka ngombe kitsuka kuna aza kote ya batu mindele babino lifato luka baye awa na kisasa bakangiye bake na Kasangulu bakangiye bake na Lubumbashi kuna bakangiye bake boy bakangiye 5 kimbangu tangu baye na ye bakomi na kasho sika zaki ba mona suki mbangu musu 6e ba o nyos ba se disparaître azonka moko sana katakapi iba réalité osomona moto na nzambe molimo nzambe zalaka pona ko sauver. J'espère que maman ngoya mukwana benga kaye na solaka na ina makamu moko boy mama nazalaka pa wapi na selo vision wana na ebisa kabino na lotaka na zawapi et pas na bino wati pourtant ozolo ta dijo za na bandal kasi esprit yemo za na bandal tant ozolo to za na ngiringiri esprit za na ngiringiri ozana ngiringiri ovani na bato ketala noko tamsu tata mwasi surtout yo lokolo za no muta mukili ozolo to za na flat ozomela kasi oza wana ti donc ce qui esprit limité okolo tateke na bandal okolo tateke na France okolo ta bongote esprit de bima que se retrouver na France yango zolo take na za na France sikoyo papa wasambula olobana biso ke na ba catégorie na ba milimo ya mabewana donc mutu azana sebe na donc likili na bango ndoki ndoki mais siko ndenge nini biso na Afrique awa des photos comme kaka mutu amenasaka biso koleka ezaka ndoki c'est que bonzambe na biso pe quelque part ebanga bandoki mwa makasi non bonzambe ni nezo banga bandoki ponga sina kanga ndoki boye na kanga ndoki boye na devia même kake ebi artiste o menga santa te ya bunginga santa o bon bato bayebi de na libanda o bayebi msupe bayebi ete pour artiste zaka mutu so yebakete même mingi bayebi surtout na sanga bolingo bayebi donc artiste wana zaki dirigeant choral kati danga biso sikoyo na butu batalisinga déjà ba famille baye na ba machete babi mutu na biso de tozo ekala yom to bomba kaye po biso tozo ete mais lelo to kozwaye mwambula moke to récupérer tokola kisayo bakei yebe tango azoya ayeb répétition ngape na gina kilongo amoni ngai apesa mbote te ngana tiki aleki répétition linge banda atone mboko yo Congo nabi bokata na répétition papa santa yana bango bayebi papa santa ye ngado pesa mbote te pona bité papa ngana mona kiote oh yo mona ngate oh papa na mona kiote
matono mbole yindi e bandi tata poye na kilongo bazaki mwa pembe alinga kima kenenga bite oyo obetela mbula te papa na tika bilaba libanda nga bi mwaso na bana baza bakokoti o te papa nga nga so mbula zo betela zala na bana nga na bi oui olinga kabongo oza na raison mais lelo ko betela ngo près de moi o te papa petite sœur ne ya mwasi abi non papa santo bi papa lo baka papa te asolo banatina na ba tunyo ba bisi ay ko kota ndako tozo so la papa kake ningi eningani kake wana ko kota tina ndako epana ngai na stopa kake wana ke beti na mir siko kene na ndako papa santa et tumbi biloko mwasi kuna bana kuna mais loko zaki na destination na bango te bango sali bango loko te mais biloko bilamba esiki ngabi pa santa siko kene na ndako poyeba omone fina bi papa ngana kufa kene na ndako akekuta bilamba esiki biloko ndebi ngabi kake ezalaki ya yamba comprendre so donc nanguya nzambe kindoki ezaka na pouvoir kindoki ezaka na pouvoir pona kozanga bonzambe oso comprendre ngai papa wa sambulo milimo boni meki ngai kutu satana nde mutabimela nga satana ndoki te me satan satan mutabimela ngai ndoki kutu te akokanga te ndoki mona mo ndoki moka muke akangio mabota libumu zema 12 mwe bota kate akomiso bola ko benaka bakisi toko midi pokwa akomiso bolole ya ko na bela ka tulutu wengi o na bela ka nini oyo non mitala katina yo ndoki wana mtopesi accès ngana kanga ndoki boye ozo comprendre ngai belle sœur nanga azana mwana moko grande sœur mama Luzo belle sœur wana ezalaika moi problème ke na famille ya mobali naye mais nzoka na kati ya famille basa pe na mutabundisaka to comme 19 ngane bisi Maluzo na kela hapa na bino po belle sœur azapa na bango Maluzo na kela hapa na bino opo na nini ngana betumba moka bakasi sa kono batini ngana kende yepe achaka tembete on accompagner ngana bino ko accompagner ngati to ko accompagner ngati o tena accompagner ka bon tokei to komi wana pe papa ngwa to di papa brusquement boye nini na yebi ke yo za muta molimo ngabino na ye awa po nakola na salon na yo na yo pe po yo foza la témoin abi na nini ngabino tokola na salon na yo to komi pe wana papa ngwa tiki salon natikala pe ko liate na ndako butu na bakelu kilanga sardine iba sardine kutu ngana liaka na ngapenza te mais pone lo ko lieza te bango ba milambela ki pona tikala ko liate bakelu ka sardine papa sa solo lia ponga ko lia pene ya kapenza passe na lieka mongu ke mais nazaki focaliser na ba o ngaba la kisaki 0h30 mvuluski mba ko benda ngalitoyi yo musalo yela pona lala ki muke na se projet muke na se yo musalo yela ki ko lala mwana wana se bazui aza sute kende ko botola na la musi papa na bango na koti na chambre ya bana basi na kipe kutu teke bola la mabe te talinga te na fongoli kara porte na tindiki kara makasi boum porte fungwana sikopo mbeto la bango baneza ya double wana ba misuli ko ba misusi ko yala ki na se na mwana oyaye siko mwana na suka yene bandel na vandi na mbeto boy pembeni na ye na la musi na bizula nga mwaponga boy na lala boy nazo mwana yate zula nga mwana wana o papa mwana lali na ye nga bizula nga ye tanga zu mwana boacha mwana kenda makilezo kitabo tia papa mwana nga bipesa ngai papa na bongo koti mama na bongo pa la muki baye na vai na mwana kata na pesi maloba ndenge batalisenga na mukila molimo mwana kosolina iti papa événement otomona ba papa ba yebia mwana wana alamuki tango alamuki ngana bisi papa mone loko na yelaki na minute papa faiblesse ezunga po bituma molimo ka jeter na lali boy papa mpuku yo soma na puku na sentir na yo pourquoi ya kotobola abanda kotambulo boy po awa to na bouton mais comment ko le kasu boy
pourquoi mné na kota ngai qui a so tchanga manzaka na yo kinga ba longola patron na miso wa bokilo tabino bosakanaka bitumba na telemi pourquoi so pour le bala mokwa bu na kangi etant na kangi pa bokilo skoyo akangi faut que boma okamuna yi abofu ngole tirete bolongo la pantalon balongo li pantalon na ba pe na sous-vêtement te Ah. bona na bomba bona kela na sous-vêtement atabino ba kela na sous-vêtement Oh. chasse koute na bana lataki mo mulai Famille nyo Soliban. ah ba mo bazo miki taka ba munga patele bandiko kitaba mo ko ba kimi kimi to tika na papa na wono ami ba Nampuku na. nampuku parce que beaucoup mtakanyi puku boy tango patele longa bandiko ko kamu ole ko total ki ba pesa ka patele na latia zo wena na okamu puku papa kamu na pantalon na kamu ni puku ko parce que bimisa puku otal de so côté ki tala puku de so côté la ki otala na minute akotanga kaka boy balakisi kai oyo akendaki kozwa basoda molimo mpo bazwa mwana oyo nano aye te kende na chambre monke ekanga ye nakota na chambre wana na zeli ye ya kokubama azolinga azonga na nzoto na kanga ye abanda bapardon nga nalobi oso papa na ngo abi akufa ok papa boye basangona te me natiki ye nabi mbala suka mbala sima kosala ngo okokufela boye nakoki eti libanda mission ni bozali na wote ezali nani na lukaya kuna yene taya kulutu na lukaya yene ndobaki tozwa mwana oyo tokene na ye boye sikoyo puku wana ezalaki ye moko na kana ndongo botulaki biso mwana yango ayaki kolata puku akotaki sikoyo tango bokangi nde molimo ne bimaki kimi nango oka abisinga ba vérité na bisiko bolinga bo momepo na nini ote na likelemba ezosenga bana ba 7 ans yango yanga pesa na yebisi bango soki tongo etani tokomi 9h passé mutata kulutu na pesa kina bozui na fizika na bozui soki akufite ba ko tumba kilongo pe bobo mangai tongo na zongi na ngai 9h papa bokilo zo benga ki grand frère akufi tu comprends papa omoni ngai na spiritualité loko ni ezolembisanga eza comportement batu. Vous comprenez? Au bunde tu m'appelles à mutu, mais mutu azongeli ba masanga, azongeli l'église à Yesu. Nazota la mutu aka mutu. Ozomona. Kindoki azoka makasi. Ah, le monde des ténèbres n'attend qu'un côté. Le monde des ténèbres, autant le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, le bail détail est en akati, mais tu côté na détail. Côté na détail, tu as monde des ténèbres. J'espère que tu koya pour na 5 minutes moko. Parmi eux, tu as une question pour pesa biso. Le monde des ténèbres fait au moins 5 minutes pour nous retarder sa la réalité musu sur monde des ténèbres. Parce que question, mutuna mo voye place là. Ndenge otambola raboye. Oye barape ke kotala na miso tali o compare o yaza ndoki o yaza normal. Oui. Pe ba mo ba mo za suna o yaboye mo na pe abio papa pardon tika na zo kanzela ni sponani. Na kenda na monga fula na village moko boye. Hein? Papa wana to bando ko lukasa mamungo to somba kuna. Ezaki zamba ya papa ipo makaya. Hein? Atindaka bon mongo papa lukilanga mwa zamba moko boye. Na zwaka zamba ngo ya 7 hectares au carré. Na famille to zwaki wana ndeto kendaki kuna. Tango to kesko papa wana akendaka kuna bilanga tamsu une semaine tamsu un mois tamsu abimika pona kilongo. Azape papa na kilongo. Tango to ke wana tomeng bakwanga na biso tolé na biso après que la mabelango wana na ndenge to sombaki yango pe. Alors nakozonga na ngai kuna na mboka tangu mamwasi na ye ake kuna alobi mobali na yo makamni na sali opona nini ayaki na mosali moko ya nzambe ya munene atiaka asangisaki biso kimia papa boyoka ngote osomona bango moko basanti déjà que mutu akoti kati na biso za mutu na biso e nazwaki bataki mais bataki wana nyonso eza biloko pamba siko papa nkodia oyo babenga na ba famille oto mona ke bato wana baza ba nkodia wana eutaka na ngambo ya nzambe to eutaka na ngambo ya satana ubie ba nkodia ya nzambe zali ubie ya satana pe zali zalaka nini ba eutaka na nganga bankulu
nganga bankulone l'axi protecteur spirituel de la famille. Azalaka ya nzambe to ya Satan. Protecteur spirituel de la famille. Ya Satan, Satan a sala batute. De la famille. Ceux qui bozana boko konabino. Bozako tambola na bosembo na bolingo. Bozana ba protecteur na bino. Bambas, babengo bambas. Mais ba protecteur la famille nzamba tia ba bisimbi ya famille. Do ba ange ya famille bazali. Ceux qui bozana droiti bo tambola bien, ne bambas wana banda ko soutenir bino ko pesa bino biloko ko protéger bino. Ce qu'on a famille batala ke oyo azala mutema malamu tika to pesa yango poso kazui famille ko kufa pauvreté. Vous comprenez? Très bien. Tant que yo siko zuango bandi ko sala kindumba ko bala bala. Moi sona komi ko poser noko na liambongo nangate petit frère no liambongo noté ma ekoti malédiction. Ba e ko boto ko komi pauvre. Mais soko zo sunga famille titi ni na yo sili reine sili age poussa no kufi et remplacé par mutu mususu. Sikoyo condition nango eza nini? Tango ewuti na ki mama yo zana kuzeno mingo sepelaka na ye opesi yango. Siko tango yo pesi yango bakoko bakosilika et pas na ye na famille bako sengela mutu. Mutu wana pa komi loko esclavage loko ya bato eza boko konete ya famille na yete. Vous comprenez? Makilando ko pesa pour reverser na famille bo bazongi se loko bato. Vous comprenez? Parce que mutu mususu tanga mo déjà bo mengo wana akiko zulango parce que kisi physique amikangisi akomi kolela ngo bato. Bato bazoku febele mais yakamika na kodi yana paso kambon. Comprendre? Mais normalement ça la chance à famille. Ndeko. Bon phénomène les gars ba famille que moi na ligne qui est soit classe soit ligne qui est likambo moko boye soit voyage mo wazo kende papa ebisi yaka ale akotie na samakolo abalusi na samakolo bimibo après ebisi okoki na yoko kende. Oui, papa c'est kazana biloko na ye ayebi ke ba tentation za na nzela abombi mwana na ndenge ne pa kindoki. Wana na catégorie bondoki. Na catégorie normale ngai na ko bondela nsami pongo bisimbi anzila baba tela mwana ngana ko kende na ko songa. Mais oya komi ko lexa na makolo wana ye wana ba cérémonie moko ya mabe. Mais ça abombi mwana na ndenge na ye ya moyenne na ye. Mais ça me rappelle des fois dans ba mariage boyo balingi ba pambola couple net ba mariage coutumier ba jupe ba boa ke na bango soyi boy tout après balobi maloba likolo hein pour la bango wana eza normal eza lokola tata pesi mutu chance mais ngai de siko tata lokaka ngai laisse na lobango ti to vana bo pera bokela nga soyi bo mwasi ko boya yote oh mais wana eza koloka te eza koloka moi c'est boya ne yote wana ya bokela nga soyi bi ajni na ko za na ba 24 ans ba 23 ans c'est que moi c'est ko boya ne yote ti pona niti ti wana eza déjà koloka yo tato ko pesa mutu chance mbongo teke za na mbongo big sa famille bangali kama mwasi est-ce que wana eza normal ozomona ba soyi wana ba bwaka ya famille alobi maloba bwaki soyi wana abwaki elakisa chelembo elembo ne wana ekokisa bangunya balongola yango te parce que le comment moi ça zolinga bala moni lelo yango ba bebisi mibeko nzambe. OK, avant de prendre une fille à mariage, il faut que les filles soient des entre parenthèses vierges. Voilà. Mais c'est quoi comment que moi si avant le mariage a commis des vierges pour nani mon bala bilo kana soke bala na 6e mois et na 8e mois na mitie les emi pour comment ka keso ke bali moi ça reçoit sous emité ozomona bat ba bebisi okeza bongote bonga c'est so mitie les emi pour bali ya mwana na libumelo konyeza. Vous comprenez? Bacha tocha nzambe liboso na kamunyoso. Moto akoyiko kango mabota te soko za coupable te. O bazo kango ba mabota baza ba coupable. Coupable na nini? Okoza ndokite mais misala no za na moya mabe. Oza coupable te. Nyoso misala bandoki. Oza mutemo mabe oyinaka ninga kotela ko ba poison toko tonga batu. Nyoso misala bandoki te. Bo moninga na ndokanya kango mabota ko kango mabota. Prière nini eza efficace pour na kokimisa milimo nyonso ya mabe liboso ya moto. Prière oyo eza efficace eza prière te ezali honnêteté, savoir se comporter kozala nzamba solo pointre. Voilà papa wasambulwa tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso message to bambote soki ezali pour to clôturer émission na biso. Et c'est na pesa ki mbote ne bandeli
Bambote ya bato mususu. Si on déjà au revoir, les sont au revoir. Mais na linga les akaka mbote to ki. Mbote na bino. Boza malamu kokene nanga boti kala malamu. Ah voilà. Voilà. Ce que tant on a zo kene on tikela so mbote. On tikela bango au revoir. Au revoir na bango. Na bana nyoso ya molimo. Voilà. Na pesi bango au revoir na bana na nyoso lisanga bolingo. Na pesi bango au revoir. Na koloba susu boy batata ba mama mikolo oyo na komi difficile pona ko rejoindre ngai. C'est pourquoi naza ko recevoir batu mingi. Parce que on a sur nango za tablette portable yango. Rejoindre yo to ko rejoindre yo na comprendre te. Ko joindre ngai ko rejoindre to ko joindre po to zala kana bango déjà. Mo rejoindre ba benga nga bali ba benga lisusu. Yango to ben ko rejoindre. Ko joindre za peut-être mbali boso yango wana. OK. On des portable. On na zala kana partout. Ata na za na salle de bain na zo sokola. Nana kata Benoît mais yaza likolo wana. Oluka bela ya makasi aussi la charge te. C'est ça. Siko oyo na solaka na nini na WhatsApp ezalaka tablette. Donc ceux qui eza déconnecté pour nazana ba visiter. Ceux qui na tika libre on appelle hermo na côté mon abimi. Donc ezali na ba visiter mais na vérifier ba appel banini moi na répondre na moment wana ezate. Bo comprendre nga. Mais motonyo so na posa ko so na papa asambo na WhatsApp combien nga des messages papa asambulwa nazana posa to solola na ngonga boye wana kotikala ko ratenga te et téléphone comment qui saturé okomona moyoti nda mtu voice yate moyoti na message zate siko tali biloko nyoso na kati ya tablette eza nyoso eza nécessaire okolongola pa kotika wapi omona mtu so atinga message azuna réponse te mtu mso abenga kinga mais excuse abazui rappelité OK rappel aveya téléphone nangai ezalaka soki et mémoire etondi même ko benga na ko benga te soki na cliquer et comme ça nga libérer d'abord mémoire vous comprenez yango sala ka bongo mais bino nyoso na posa na bino na linga ka bino na sa ya bino pe tata wa sambola yaka pa na bino na message moko parce que na quatre émissions ça na du verre ça qui présente plusieurs caractères différents ya lolenge na lolenge makambo tali boye politique peut d'autres pas ko zanga te po yango zetumba na biso kaka mais atana moins 0,1% mais à l'ambition 5% et c'est ça mais to kotaka na mozido politique était pour na ko éviter tout batu bakanga volus kimbangu leta même volus kimbanga ba munu wankangwa kasi beno kakangwa ko ngai bakanga me bino ba okanga bino te mpeve dia ka wakanga ko kasi muntu wakangwa bakanga mutu memolimo bakanga yango te et c'est ça yango ezo kusala ki biso lelo to sala liboso na bino message moko papa sambula yaka nango ezali bande konanga bolongo na mangomba o ya satana ya Yesu yawe to songela nzambi mpungu lendo otobengi mawecha nangila mbiji mukulu akongo mongali nza komba nzapa onya shongo Mungu wa mapendo Mungu baba tosongela nzambe wana tikso na ndenge ba sud africain ba bengaka hier koi ba malien ektichira tosong munkulu na ba Zimbabwe bango ba bengaka munkulu donc tosongela nzambe ya solo oyo ba koko na biso basambelaki na nzela ya mvuluzi kimbangu tel que aujourd'hui mvuluzi kimbangu n'est plus na nzela na biso parce que biso mto komemela bino sango to kopesa bino message parce que chaque époque nzamba etisaka n'importe quel instrument o ya préféré c'est ça na moment oyo biso basa ko utiliser biso poto mema sango papa wa sambulwa oyo azali boso na bino ayekola ki misalo ote mvuluzi kimbangu ayelanga fimbo koteka te ko sala te po biki sabato la kisabatu nzela soki oyambi maya papa wa sambulwa landanga malamu na Info16 kota na YouTube landa mateya na ngai na lisanga bongo mateya zwa yango tia na pratique et wuti na tata te na mama na ngate na ngai moko te nazo mema pona lobiko na bino matondo mingi nzambi mpungwaza na bino pa batela bino na kombo ya mvuluzi kimba question mo ya suka poto kabwana biso bandoki ndenge ba dessiner ba livre pour ngana na mona ndoki te nde ba chaka ba maseke boy bazalaka pena ndengwana ou bien bazana bango ba bogarme ba bebisa bango ka ndengwa bon maseke wana eza symbole il y a domination internationale côté la biso au nom de Jésus parce que puissance il y a mabeka na biso ezali au nom de Jésus parce que à côté kati na biso na des cornes la nyumo na memeti tanga koti na puissance wana yango sko moni mokili ba dessinaka ndoki na des cornes parce que moi na meme avait
des cornes. L'agneau, Jésus-Christ, de balax la kabiso. Parce que des cornes, et y est quoi ici, pensa Afrique. Il y a un moment où il va succès, puis il va dessiner avec des cornes, mais on a des cornes. Ah, pour elo wane bota confusion. To komi na suka ya lisolo na biso botika la malamu bande ko botinde la ngai mituna. Mais soki bozo sola nanga kaka bozo tuna ba question bele ba mususu to vanda ine dita to sola ozo tuna ngaka mituna wana oyo botuna kana téléphone ezaka ya ngai te ezaka ya papa wa Samula et ozala be bokomela biso na message pona lelo to suki wa botikala malamu. Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,